il y a commune, il y a ni titre de source d'élection présidentielle, il y a moko c'est na calendrier global là. Parce que subé na français balobi nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. C'est ni a koki ko fonctionner na libanda ya mibeko likonzi na libanda ya constitution. C'est ni aza eloko fa fonctionner na kati ya constitution. Donc yango wana lokola yi alingi ko banda biso to ngai to banda l'élection présidentielle na ba député pour la to gagner temps. Et puis l'élection et après l'élection présidentielle. Il y a l'élection dans l'élection commune, tout le monde dans l'élection locale. Ah, le coup il y a PC calendrier, tout le monde dans l'élection amicale. Aïe bien qu'on s'en a tenté, aïe bien qu'ils sont en bon côté, aïe bien qu'ils sont compliqués. Oh, c'est qu'on voit dans la même chose, c'est qu'on a auto béni glissement. Pour tout comme à un moment où abalobaké, bon les alliés sous terre pour te banner d'élection amicale, mais tout ça l'élection présidentielle les athées et permettre une décocabile à continuer sous na mandat naïe en dehors du mandat constitutionnel naïe ou écosile en décembre 2016. Or glissement one. Il y a un des bisots de l'Imisara Congolais le 19 janvier. Congolais Koufaki Awa est belé depuis le 19 janvier le 25. Pour lutter que le glissement est à la tête parce que Baboye Kopé Sandeko Kabila a une minute de pouvoir. Balbaki que mandat d'ailleurs aussi le 19 décembre 2016 et si. C'est quoi? Si vous voulez qu'il y ait des élections, tu es d'accord. Le royaume est dans l'élection, il faut s'assumer. Alors il faut pas na 18 ans depuis 2011 bas à la relais. Il faut tout ça l'audit du fichier et ça l'audit du fichier Zali. Élection locale. Biso to boyito sangisa on a une élection provinciale. To lebi ke ba autorité oyo ba kozala élu ba ko bengisa élection provinciale après 2016 parce que tout ça ba moyen. OK, d'accord. Ndeko Steve Kivuata na tondio sul botondi. Ndeko Steve na ebité na maile na we ya moto. To longola nanu mwa moke makamo matali ba parti politique tonini na maile na we ya moto ba ndeko ya opposition ba ko senga que bana oyo bako qui 18 ans les nouveaux majeurs bango pay ba kota na processus électoral yo lokola na liso na yo ya moto ya maele puis nako yibisa na bato kozali quand même juriste de formation okotala ngo kwa olenge kali nazotala ngo na ndenge ya koyoka ba argumentaire de part et d'autre il y a opposition na ya seni yango moko avant que n'appelle ça makanisi nanga moko seni na côté na ya lobi boy. En réalité élection provinciale na élection locale eza ba nyongo ya ba élection. Donc eza ba élection il y a 2015 t. C'est-à-dire élection locale il fallait salama depuis 2006 et salimate. Na 2011 p et salimate. Donc eza nyongo. Élection provinciale, il fallait ça la en 2011. Et ça les maté, et zanini nyongo. Alors, hier, azana nous entré à Kosili sa nyongoana avant qu'on ait un cycle à Sika. Alors, nyongoana, le quoi, Kosili sa nyongo à 2011, on a une élection provinciale, aza donc tenir compte na bae o bazalaka enrôlé na tangoana. Yangwana yazolo bakyote. Azo tenir comme na bano ba na 18 ans sikote mais na bano bazaka na 18 ans na 2011 tango ndeko na ye mususu wana ngoimo lunda asala enrôlement bon tango azo ta moi ba problème a misolo ngo tozala nango moi je me dis opposition va tenir vraiment rigueur té eza argument moko eza plus ou moins acceptable mais ndeko Steve tozala quand même ba de combat kota la biso hein. On a responsabilité à répondre à la pour une mission peuple à Talaka et puis Mokili Mobimba et Kota la mission de Steve. Est-ce que Ezali réfléchit dans le moment Moké Bongo dans le poteau que Batoba le bas saigner le bas que élection Ezali Nyongo. Na ba majeur et pas au Nyongwana et Zouamaki et pourtant Congo et Ali Congo il y a ba Congolais nyonso na ba oba au majeur. Na éviter est-ce que cette manière de voir les choses, est-ce que ça logique, Ndeko Steve Kivuata, vous êtes juriste? Oui, Ndeko. Je photo ça moi qui est bas. Ok. Parce que Mboka na biso ango misolo ezala kate. Photo e baka. Donc les lots tant on va que élection provinciale ezali nyongo, c'est vrai eza un mot de koloba keza logique té. Mais faut que le gouverneur au bazar, les députés provinciaux, bazar illégitime. Bazar qui paie la 2011. Depuis 2011, il fallait bazar la il fallait tout ça. Donc, ils ont nyongo. Mais les lois, est-ce que tu as mis solo, il y a qu'au bandela enrôlement. Dans la zone du matin.
Donc tant que Seigneur lobby bongo, il faut que les opposition va comprendre que mbongo est vraiment ébelleté. Mais place où on a rejoindre moi opposition, c'est pour nous dit il y a fichier électoral. Nakanisi et Tewana, ils ont senga misolo mingité. Lelo Seigneur ko permettre à ce que bato opposition bakota batala ba bakufa balongo la bango na ba effectif ya bato bazalaka enrôlé. Mais lelo na ebi que tozo ba contrainte hein. Yo mongolo opesa yi motuna mo malamu ya kolobela tango. Soki to bandi encore na enrôlement. Est-ce que ekopousse isu tango mosikate? Est-ce que finalement un glissement, Ndeko Steve qui voit gouverner, c'est prévoir. Ndeko Kabila, président de la République, n'a pas gouvernement, n'a immense gouvernement Ndeko Matata Bayebaki depuis tant que Ndeko Kabila a commis président de la République en 2011 et que Ndeko Kabila a causé la dès en 2016 et qu'il faut prévoir les élections dans la période Moko, c'est-à-dire qu'il prévoir budget électoral, gouverner c'est prévoir. Tant que yo sikawa autoloba que on a anciens électeurs. Mais si koyo dans l'élection présidentielle, dans l'élection à député. Et pour ça, si on a ancien électeur, on a nouveau électeur, on va enrôler, puisque au relevé thèse que et mais l'élection présidentielle est L'élection présidentielle, après l'élection provinciale, le calendrier à Séni prévoit que enrôlement ainsi que Gozala pour l'élection législative nationale et présidentielle en 2007. Wana bon et comment on a parce que eza nyongo lisusuté nyongo eza pona ba oyakala donc tokoki ko sala deux enrôlements. Espérons. Bon nazo zwaka argument aseni hein na boy ko kotanga mon argument na ngai mais tant on nazo tala que tozalaka vraiment na problème en isolo nazo ba au moins côté en opposition hein bacha moi mai na vino. Comme ça, tu avances. Sinon, tu as un glissement en haut. Ceux qui balingi, tu as contrainte de belé. Merci, Ndeko Steve. Ndeko Pati Katanga, tu as panayon. Ndeko Steve, tu as tombé le komoko ya motuya. Alors, que l'élection provinciale et tout ça, le gouverneur, on est vandi et zaka nyongo. Et c'est que nyongo, il faut que fouta yango. Sika awa, nyongo, il faut que fouta yango, na ba ancien électeur. Mais maintenant, si ko bano ba comme ba majeur. Tant que tu as voté président de la République, tu as député. Est-ce que c'est vrai? En tout cas, Ndeko Baninga Basolanda Biso dans Libanda, il faut quand même tout l'accès à Boania, que tout ça quand même peut mboka ya bato. Ah, ndeni mboka mbutu boy. Ah, élection zande ya Nyongo. Ah, kasi sur les ya Nyongo. En 2006, tant que votaki ba députés provinciaux, pour la foutre à caution, ils auront combien? Puisque les Nyongo, tu as foutu à Nyongo il y a 2006, il y a 2011, parce que tant que tu as voté les députés provinciaux, en 2006, caution, pour au foot comme candidat, ils allaient qui na dollar 125 $. Lelo, Nyongo Karawana, Babi za Nyongo, comme si on a $1000 negni. Bah expliquer, parce qu'on a comme 1000 de caution, il y a le comme $1000 negni. T. Élection ezalaka na nyongo te. Élection ezalaka na respect kaka ya constitution. Tozali bato ya mboka pe ya bwanya mboka ndenge nini. Na 2006 tosali élection bitumbe bimi Jean-Pierre Bembana Kabila. Na 2011 tosali élection Kabila a prêté serment, le président Tshisekedi a prêté serment. Tozala mboka ndenge nini. Totambula kaka mboka incapable ya organiser l'élection. Toza peuple ndenge nini. Te nyongo moko ezali te. Ezali kaka élection ya Congo. Donc, les élections à Congo, constitution, le article 5, les Congolais sont basés à âge à 18 ans, basés à droit à voter. C'est tout simplement, il faut que Yangoana. C'est une chose qui est le lobby qui tout fout dans le nyongo. Et si on tombe le président de la République, à bazu ba rôle. Cherchez-moi la logique. Yo mo lobby to la logique voilà na kati. Bon, c'est quoi on a pour l'élection présidentielle les années prochaines hein. Donc, d'ici la fin de l'année ou bien début de l'année prochaine, on va enrôler pour l'élection présidentielle. Si on prend l'élection des députés provinciaux, on va voter anticonstitutionnel. Il faut que ça soit anticonstitutionnel et opposition pour cautionner une élection anticonstitutionnelle. Il y a un lobby, c'est ni Ayamba Bisso à répondre à 3 préalables. Ezali,
Un, enrôler Bano Bakoxi 18 ans depuis l'âge de 18 ans depuis 2011. Deux, audit du fichier, il fait ça pour le toilettage du fichier électoral. Trois, Toyo Canadien, l'élection locale tu renvoyé après 2016 pour l'année. Élection locale, ils ont coûté trop cher. Élection locale, ils sont trop complexes. Élection locale, Congo n'a organisé l'élection locale. Donc Congo a l'expérience. Tout qui est une élection, ils ont prioritaire. Élection provinciale, tout ça d'accord. Et qu'on permette de renouveler l'Assemblée provinciale, et qu'on permette de renouveler le gouverneur, et qu'on permette de renouveler le Sénat. La crise de légitimité, on a l'institution ici là. Après, tu continues l'élection présidentielle, tu s'engages en élection député, et qu'on permette le président Sikabimi, député Sikabimi. Autorité, on a bimi, c'est-à-dire assemblée provinciale, députés provinciaux, députés nationaux, président de la République. Après 2016, il y a élection locale. Kabila a la pour l'année. Il y a combien de sous mandat. Si il y a zoé la Kabila a 4 provinces, il y a 4 yemoko. Pardon deko. Na pas ya bazola ndabiso. Sur le combat Kabila, bocheka maboko boy. Mboka za Kabila, te mboka za ba Congolais. Yo za na micro yo loba. Lobo so loba. Le président de la République a aussi sa mandat na ye. Le président de la République a sa partant. Tout ça peut battre boignate, il y a zokende. Ba autorité sika bazo ya. Kasi ba autorité sika ba sam salate. Il y a bandit déjà qu'on carte la province avant depuis constitution depuis 2006 à Kataki province. Et combien zokende? À quelques mois zokende à Kataki province. À quelques mois zokende à organiser l'élection locale. À quelques mois pardon, c'est quoi autorité sika. OK. Musala na bango kozala nini ba ba koya musate article ba ba élu. Président de la République élu a convoqué ba élection. Et l'Union Lobate que ndeko Kabila soit comme fin mandat et que akata ko sa musala bana otanyo so na misu akokoba ko sa musana ye. Pardon. Et le bongo te mais linko Lobate lokola yo moko lobianga depuis 2006 azaki président 2011 il est Mutazaki président. Ka ça sali yango te. On peut comprendre azaki ba moyen te yemo mais eloko moko peso pekisa ita koba ko sala. Eloko moko so pekisa ite mais eloko moko la morale, décence hein, les autres tindagete. Nga na komi na suka nazo silisa natika makambo yo ba gérer yango la ba komisa sika ba koya parce que ba komisa sika ba koya pe na légitimité ya sika. Botoni de Kopati. On va rentrer du côté de téléspectateurs, chers téléspectateurs, vous nous suivez au travers le monde. Voilà, je suis ici, je disais, chers téléspectateurs, vous nous suivez à travers le monde, nous sommes sur la RTVS 1, c'est l'émission Bossolo Pe Bosembo, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent à travers le monde, mais qui ne comprennent pas la langue qu'on parle, le lingala. Ici sur ce plateau, j'ai M. Steve Kivuata et M. Pati Katanga de l'opposition. Avec eux ensemble, ce soir, nous débattons sur les grands sujets d'actualité qui laissent couler beaucoup d'encre et de salive, notamment, c'est le point de presse de l'opposition qui demande à ce que le jeune majeur puisse être enrôlé, ils doivent participer aux élections. Donc, avant de participer aux élections, ils doivent d'abord se faire enrôler, dont la CENU n'a pas prévu dans le calendrier global électoral. Et nous continuons notre débat. Je sais que vous êtes nombreux. On vous dit bonsoir là où vous êtes. Bande Kotozon, Yesika Bozali, Toko Balamaso, Mabiso Pambate, Maman Likamboya Poko Alelo, Ekotia Makelele, Penza, Nalingi, Ndeko Pati Katanga, Ndeko Steve Kivuata. Beau peuple congolais à comprendre Pambate la thématique qui a comme maman moké kocha moi molungé na mitu ya bato, notamment lelo na lopoto to benyango les nouvelles provinces et les élections locales égales à la faillite de l'État. Il y a kolbanini maponami ya ba province na kati ya mboka na biso lelo et kotinda les même batambusi ya mboka bakeni na bobungi na lingala to koloba ngo ndenge wana ndeko Steve na bandi epana yo pona nini thématique ya makasi bongo libanzo ya moto moko ya politique ya mboka na biso pona ko éviter kotanga ba kombo ndeko Steve. Isa honorable Muzito to kotanga kombo alobi nouvelle province pe élection locale égale à la faillite de l'État. Faillite à l'État ezai nini? Faillite eza eloko ezaka mingi na ba entreprise. C'est-à-dire ce qui est entreprise aleki na ba nyongo mingi azoko kofuta ngo lisute yangwana nde bakenda pa zuzi a déclaré ba bengaka faillite. Donc ba mo entreprise ngo eza sur entreprise T. Ce qu'il y a obi nouvelle province bazoka bolate d'ailleurs constitution kabola déjà mais balingi ba installer ba province à Sika. Pe balingi ba ça l'élection locale au niveau de entité territoriale décentralisée. Abi makambo wana mi balé et komema l'État a bakisa ba nyongo pe l'État a
a fonctionné sous malamoté. Pour l'État, ça a déjà na azalaka déjà na banyongo ebele. To loba wate na lobaki argumentaire na nga pona makambo enrôlement que to kuki osala ngote parce que misolo ezate. Eza lokuta pété. Parce que lelo déjà ceux qui otali ba enseignants toza au moins na 250 000 enseignants ba ça la l'État musala mais bazalaka payé té. Toza ba tata na biso ba koko na fonction publique. Oh bah ça comme ça mais il fallait bah retraiter bango déjà misolo ezalakate pour na ko retraiter bango et ce qui OK pas snel ou appelle ça rabiso lotiliki l'état za ba nyongo ebele koleka ou ça que snel au kokota pour pas foutre ba facture mais l'état futakate l'état a futaka ba facture ya solo que ça soit à snel que ça soit à régie des eaux mais tu comprendre tendenge ni l'état ngo azolinga meme abiso ba élection locale oyo ça la biso lisu bato moko bakobanda osala mosala te mais l'état kobanda kofuta et côté pas ba nouvelle province et kobakisa isu bato asika ba gouverneur asika ba ministre provincial asika oyo tokobanda kofuta mais bakobanda kosala mosala te pona nini faut boye bananu que honorable Muzito yazane contre installation ba nouvelle province te azape contre élection locale te ya lobika que élection locale et komema ba nyongo yango ekozala malamu to memango contrairement na opposition zoloba na 2016 te parce que l'élection bango baotaka misolo ekosenga pona ko organiser élection mais bazotala te que après élection locale tokozala na plus de 40 000 personnels politiques au bakobima na ba entité territoriale décentralisée bato wana tango tokofutaka bango mbongo wana ekomonaka te parce que mbongo eza te ndenge tolobaki yango ya sengi que élection locale ememana na 2021 parce que on a déjà budget à 10 milliards de dollars ou qu'on a foutu à Batouana. Ndeko Steve qui voit ta oebi hein Bosembo ngana mo pandisango chaîne auto lobawa entre guillemets bande ko ba ebi que ça chaîne ndeko Muzito mais moto ko tuna mituna eza ndeko Muzito te ngana ko sa mosa na ngalo ko ona tanga na kilasi donc na ko tuna mituna nyonso ndenge logo bani ndeko Muzito ye azaka premier ministre azalaka ministre ya finance inspecteur de finance ministre oui à budget. Ministre à budget pardon olimbisa azaki ministre à budget alobi la RDC état sans province état sans budget et bimisi makelele lelo boyo kotimuna susu oyo wana et comme il m'a ebele boko luka na kati ya mboka ndeko patika tanga na kozonge pas silisakas na silisa nanu parce que dans l'élection locale au en 2021 parce que même abiso plus de 40 000 personnels politiques au budget na biso ko futa te abi na 10 milliards de dollars au tokozo na 2021 et au ko futa donc cela c'est là calcul na yé comme Muzito to boania ya botambu simboka olobaki kazaka ministre à budget azaka pe inspecteur de finance azaka pe premier ministre donc ayebi ko ça calcule ba chiffre croissance économique nde yango et permettra biso total la budget na biso ndenge nini ko évoluer même si lelo na 41 milliards de dollars à budget tozanango en réalité il fallait tozana 8 milliards de dollars mais moi évasion fiscale les alliés gouvernement azokokaka ko mobiliser ndenge sengelité à mobiliser à 6 milliards mais il y a une installation de nouvelle province au biais loko malamu d'ailleurs constitution déjà est prévoyait yango sauf qu'à lobby il faut ba préalable à mon nene à liboso lobaki ah bon le quoi bonika boke na 26 provinces yango bo bandana ba ko décentraliser politiquement ba 11 pe ba 26 ko ba 15 ya sika boko bakisa ko décentraliser politiquement ngo lakisa nini bande ko faut ba eba que constitution mobe ko likonze loba que province faut zalana ba compétence nango ya yango moko o ba bengi enseignement donc so moni enseignant molakisi il fallait à moto gouverneur à province à zone nommé bateau ya ministère à santé il fallait baza bateau bazo dépendre na ba gouverneur de province bateau ya ministère agriculture il fallait baza bateau bazo dépendre na gouverneur à province na ba chef coutumier mais tine le lot loi sur la fonction publique provinciale na nous a voté té ya ko zo mona ba gouverneur na ba ministre provinciaux bazo sa ya ndé ba division urbaine à ba ministre centraux nde au moins ba la ba EPSP hein ba enseignant ya maquère te ya ministre maquère pendant qu'il fallait ministre EPSP ya province yende mutoa qui parabato wana nyoso déjà wana eza problème pour la décentralisation ba province so to ke kota ni solo
au monde a crédit d'investissement à la province pour na kotonga ba école ba hôpitaux au monde a pouvoir central mutazo ça est là auquel isusu na pona ko futa bato wana ba enseignant banani donc pouvoir central a tient na budget bi misolo ko futa la bato yango et centralisé nyonso et centralisé donc na misolo ka sur 40% après ça kaka entre 6 l'honorable nous dit to ya banda ko pesa 6% les lots to commune à 4%. Donc déjà to la kisi que ba province et zo zo décentralisation té. Yango lobaka état sans province. OK. Est-ce que vous combien moment que soyi comme ça dans zone ndeko Pati Katanga pour ami balé. Ndeko Pati Katanga. Opposition aux appels moto mayele. Nouvelle province et les élections égale faillite de l'État. Wana ya di banzo ndeko na biso moko abimisi. Ndeko Pati Katanga yo kota ngona lisoni. Ndeko nouvelles élections nouvelle province et élections locales, c'est ça hein? Oui. Égale faillite de l'État. Ba yoka pour bandeko ba l'élection à Lingala ba province ya Sika na maponami ya bato oyo ya ba province wana elle existe mboka koti libunga. Mboka koti libunga. Pourquoi? Oyebi décentralisation biso na Congo wa to kopiaka na biso kaka to kopiaka. Décentralisation biso to kopiango na France. Na France mutabandaki décentralisation avec François Mitterrand. Et joaka temps abandaki en 1982. Ba il rien en 81 en 82 a lancé décentralisation. Mitterrand longwa sala 14 ans na pouvoir, a longwa kufa tilelo décentralisation dans nos civilités. Bah, vous dites que ça l'élection départementale. Vous l'avez élection à Mikoloy. Élection départementale. Il y a ces bases qu'on installé kaka décentralisation. Ça fait plus de 30 ans. Biso sur to copier ma ben biso to copier kama be. To copier kaka batar. To copier kaka bozoba. To copier kaka boanyati. Dans les pays nabiso, tant que constitution il y a ça la décentralisation, c'est-à-dire tout le monde a 11 provinces comme à 26 et ça en 2006. Bato oyo ba député oyo ba tchaki constitution en place ba lobaki que article 2 oyo kabola ba province mboka na biso ko 26 provinces ba lobaki disposition wana to ko appliquer en 3 ans donc on a 36 mois 2006 ti 2009 tant que to ko bina 2010 nanu kaka to sailaki 3 ans wana te nanu to sailaki angote donc to ko taki déjà dans anticonstitutionnalité. Lelo na comprendre été na 2010 wana ndeko Kabila leki na télévision a lobby na oyo babenga discours sur la nation. A lobby na oyo etali ko kata ba province to comme 26 Congo azana makoki te. Congo azana moyen te ya kosala likambo wana. Yango wana na kosenga te likambo wana faut ezala renvoyer plus tard parce que siko Congo azana moyen te. To ça na 2010. Bon, siko lelo ndeko Kabila bina ko kata province et na kosala ngo na 120 jours 4 mois et là on y a changé tant il y a le bina 2010 to na moyen et là on dit Congo a zui pour asala ngo na 4 mois ndenge na 36 mois to koki ko sala ngo te et le loi proposé tout ça ngo na 4 mois ils ont posé problème Congo to boyi décentralisation wana te to boyi ba kata ba province te mais to lobi que tango ba kata ba province il faut poser na makoki et la c'était ba province à Sika oyo ko botama. Il faut un bâtiment administratif. Il faut un personnel administratif, il y a Kofuta. Il faut un budget de fonctionnement, il y a province. Il faut un équipement, il y a province, ou province qui fonctionne. Les 15 provinces au Basali, Bazana et le côté. D'abord, 11 provinces au Zakanango. Et c'est le problème, mounene, 11 provinces au Zakanango. Na yebite ndeko, soko sosali province à Bandundu. Na yebite ndeko. Sur la province d'Équateur, sur la Mboka, le Bosso Mandi. Sur la Mboka, on a basé dans l'âge de la pierre. Mais l'âge de la pierre polité. On a basé dans l'âge de la pierre taillée. Donc ça veut dire que la province, 11 provinces. 6 provinces, c'est viable. Dans 11 provinces, tout ça, 6 provinces, tout ça, encore province. Mais en réalité, c'est province. Il y a un problème de routes, il y a un problème d'infrastructure, il y a un problème de budget de fonctionnement, il y a un problème de fonctionnaire, malgré tout ça. Déjà 11 provinces, il y a un problème. Comment ta province, il y a Bandundu. Comparé à la province, il y a Katanga. Si on a Bandundu, c'est comme on a Congo. Le Rosa n'a pas deux pays différents. Ils ont posé des problèmes d'unité nationale. Na Bandundu, Bazo vivre retard il y a 50 ans par rapport à Katanga.
Donc, quand on avance, il y a 50 ans sur Bandundu. C'est quoi? Il faut régler notre équilibre surtout. Dans 11 provinces, déjà 6 provinces. Mais il faut d'abord 11 provinces pour viabiliser. Il faut 11 provinces, 5 provinces, et ils ont moins provinces. Ok, 6 provinces, ils ont provinces. Dans 11 ans. Il faut viabiliser. Et puis, Bokati, la province où Zanga, Penza et Loko. Bokati Bandondo. Bokati Équateur. Bokati province orientale. Il y a un problème, il y a un Bokati Kassai occidental. Bokati Kassai oriental. Il y a un problème déjà pour Sakanate en 11 provinces. C'est pourquoi il y a Bokati Bangon Biteni. Pour habiter, nous avons qui fonctionner. Déjà, donc, ils ensemble. Ils ont un problème. Il y a la province, il y a des moyens, il y a des infrastructures. C'est pourquoi Bokati Bangon Biteni. Pourquoi nous avons mis des chaos, des comiques, tous ceux qui sont là. Mais il y a le qui est faillite. Il y a la même chose. Ok. Ndekopati na ozongela yo obelama mokeso ila doit Ndeko Steve. Ndekopati katanga uti koloba déjà na 11 provinces kokoso. Na mbayi bandeko moko to solo na bango kaka sur l'état sans budget et sans province, ba talisa ki na bato que gouvernement central et rétrocédaka na gouvernement na province atta 15%. Yambongo bango batinda gate. C'est un problème. Ndekopati katanga tangi Bandundu, atangi Équateur, ngana zana ba province c'est parmi les provinces malheureuses. Na koyo na kati ya mboka na biso Congo. Mais sika wa ndeko to lo bango na mabo sembo. Bino bobanzi ke bandeko ba sengi ndeko Kabila na équipe nyonso to ndeko Bocha bisa tsaki commission moko en place de façon que ba ya na rapport noki y a découpage, pambate découpage wana élection doit dépendre de la découpage. Pour Batubaye Babonga na député à province, mais la province ni. Si quoi, Ndeko Steve, tu vois, est-ce que Bandeko va réfléchir à solo pour Bandi Mokata? Bon, au moins Motonio Sozaga Libungia, biso na parti na biso Palou, patriarche Antoine Gizenga Lobarana, ba militant na que invention à Mounene na Mokili, ezali gomme. Parce que comme Dem te permet que ceux qui m'ont sali, à moi le bungi, à effacer à corriger. Faut parfois batoba zonga moi sima. Parce que honorable musique de temps ça on les a pour critiquer mutute. Et Zaka Kazaï kopé ça ba proposition naie en tant que expert yakalat. Mais comment critiquer? Batoba comprendre te ba que ya za pour et loko ba bengi décentralisation et ya za pour et loko ba bengi installation de nouvelles provinces. Ali ki a to respecter ba préalable. Faut les loto e ba que tozo linga ndeko nanga lobi exemple moi munene honorable Adolphe Muzi to apé ça qui a lobi on a bandundu rattraper situation à Katanga, il faut plus ou moins 50 ans. Pour nini pour na bandundu ba pesa ka ngo 10 milliards de francs comme fonds crédit d'investissement. Bon, ndenge bachara na budget to ki ke komaka vraiment te. Na Katanga va pesa bango 549 milliards de francs pour l'investissement. Bota l'écart. Mais eloko moko na mobeko likonzo ba prévoir ba bengi caisse nationale de péréquation pour les réseaux et longola ka moi ba déséquilibre wana tino lelo loi nango ba tchango en place té loi sur la caisse nationale de péréquation. Et depuis 2010 honorable Muzito asenga kayango. Pe asengi yango lisusu obi ah lokwa bonyi bo kenga na 26 provinces ngape lokwa na lingaka yango mais bo tchango en place té comme ça pouvoir central comme ko sa musala na ya ko résoudre ba déséquilibre. Pe tango sai ba calcul obi ah caisse nationale de péréquation on à 10% à budget, il y a recette courante à budget. Donc pour 6 milliards de dollars, 10% en gros 600 millions. Et ça moqué. Il y a obi que ah kaka yonde pouvoir central constitution appelle ça au Mosala, il y a qu'on mobiliser ba fonds extérieurs. Parce que 600 millions bon kendo résoudre en gros des équilibres à Bandundu Katanga, Kasai Katanga et Kokokate. Il y a ngoya lobby bino pouvoir central bon mobiliser ba fonds extérieurs parce que y a longola nyongo. Tout ça quand nous 14 milliards, il y a longola 9 milliards. Tant que longola 9 milliards, on est à capona que pouvoir central est réseau paiement à kenda ko zoba nyongo hein à ça partenariat à Sika na ba bailleur de fonds extérieurs tant que zumi solo na salinde banzela entre provinces. Parce que les lots faut que 26 provinces en gros tozo koma ba province en gros est interconnecté. Tant que vous interconnecté ngio la que moi maiso eza air msuna Kasai pone koma na Kinshasa ekoko mate moi manioko za na banu nous pone koma ekoko mate yango yo alobi préalable yango wana préalable muso alobi na état sans budget
Oui, que Tino, depuis 2012, depuis Yalongwa, budget à l'été voté à Makate. Budget à l'été, il dit que budget à pouvoir central, tout le monde a bakenda na parlement. Mais il y a une loi à Kalate. Mais il y a une loi à Kala. Mais loi à Kala, il y a un budget à l'état. Parce que loi à Kala, avant qu'il y ait un parlement, il faut déjà la province un budget avant. Comme ça, il y a entre septembre et décembre, à Memi, na budget, na budget. Loi Sikasiko et lobby boy. Budget, pouvoir central, il y a représentant un budget entre septembre et décembre. Au plus tard, le 20 avril, la province, si ça a présenté un budget dans l'Assemblée provinciale, lié pouvoir central. Et pouvoir central a eu un budget, il y a la province qui a été à Sangisi Angona, a mis au plus tard le 31 mai, na parlement. Et au plus tard, le 15 juin, il faut parlement déjà à voter les biseaux budget, il y a l'État budget à Mboka. Parce que Mossa, il y a un pouvoir central. Et, la province a un nyongo makasi. A un nyongo na ba banque. Ce qui est chemi souanate, a quoi sa banque ou anape ko créer nyongo munene na Mboka et ko bebi sa kita ekolo. Voilà Mossa là où on dit, basalate, ils a préalable, il y a monene. Et en dehors, à préalable, on a Azoba qui salobi. Ah, token y en a vu, on a 26, mais bon, respecté. Préalable à bâtiment. Depuis 2010, à ça, bah, calcul, ah, mais batango, bah, côté à l'institution SICA. Est-ce que bah, Robanda, siéger dans Sanzete, bah, député provincial, bah, siéger dans Sanzete. Il y a ça, calcul, ah, bota la misolo, il faut tout mobiliser pour na tonga bah, bâtiment. Et tino lelo, bah, bâtiment, on est alaka et tonga maté. Donc, yango y a lobby quand même que, ah, ils ont un gros problème était de installer une nouvelle province mais au même moment ils ont installé un pouvoir central à un engagement il y a ça à Makambouana nyonso mais pour une élection locale Tomi créé les banyongoté enseignants 250 000 bazos et ato futa bango ba retraité bazos et ba paiement pas les jeunes ba pour ça payer bazos misalat les lots régis des os snel les os de laquelle l'état futa banyongonaye. Et ça, c'est important que tout ça soit une élection locale. Donc, en 2021, parce que tant qu'on a un budget à l'été avec 10 milliards pour résoudre le problème. Okay. Voilà, tu as juste dans 3 minutes, très rapidement, dans une minute, Nekopati Katanga, dans la côté aux alliés, Nekopati, vous êtes d'accord pour un découpage? Parce que ça, dans la Constitution, on va reconnaître. Mais beaucoup de études moko vraiment minutieuses, d'études moko fiables et salement avant que bakata la province. Études car que mais aussi mobilisation des recettes. Il faut atteindre niveau moko boye pour na to kata. To kata bikate la mwanza te. O za bikate la mwanza et que ça pas problème. Dans 11 toi n'a pas problème. To kata 11 ans to kati to comme na 26, 15 ans to sali wana. To sali nini. To le dit que non Congo faut mobiliser les recettes. Les Camerounais ont une constitution. Comme on a 26 provinces, d'accord. Tout ça, à 36 mois, tout ça, il y a un côté. Tout attend, il y a mobiliser les recettes. Il faut beaucoup de moyens, il faut loi, qu'est-ce que précautions là, parce qu'il faut régler le déséquilibre entre les provinces. Si on dit que Kenda, pour la tous dans la province, il y a Boania. Mais si on dit que Katibi Katela Mwanza, mais les députés, oh, dans la province, on a sans été, parce que la province, oh, il y a Katela Mwanza, na papier, bazana bâtiment, bazana nzelate, bazana et l'autre mokoté. C'est quoi, nous ça dans la sans été, bon, c'est quoi, même basana sans été. Il faut qu'on foute à Bangouti. Babourgmestre, députés provinciaux, il faut qu'on foute à Batouana Nyoso, qu'on foute la bango, Nambongo, Nini. Oh, Nyoso, qu'on l'oublie, pas problème. Décentralisation, et Zouakatan, Nango, na France, dans le Binabinon, Bazal, il y a plus de 30 ans, Bazaka, la carte de décentralisation. Bissot, tous les moyens, les pauvres. Et bon, tous les carte de moins, Kabila Lobio, dans 120 jours, dans 4 mois. Merci de Kopati Katanga. Ndeko Steve Kivuata, très rapidement, dans une minute, pour te clôturer le dossier. On a zot na banzi dans Rozoabino, le Soussou, Tokota, la soit entre écho des provinces, bien Tokozonga, quand on a Bosolo, Bosembo. Très rapidement, Ndeko Steve Kivuata. Donc, vous avez dit d'accord, même Bino Nakati a parlé, vous êtes d'accord pour un découpage. Mais pour un Bino, Ndenge, beaucoup thématique na Bino, et pour la Kisaka, ils ont ça à Lombango. Ils ont à Lombango, toujours respecté les préalables.
tozo kende sans respecter ba préalable ndenge tolobi nazongelango toza contre découpage te toza pour découpage parce que toyebi ke ba gouvernant ba kokoma pene la population mais tango bazo koma pene la population yo pouvoir central pesa bango pouvoir pe misolo parce que gouvernance a commis pene la population mais ebi ko résoudre le problème na été ils en a sens c'était yango wana tobi décentralisation zo bandane na ba province ils en ont ka ba ville commune secteur chefferie oh non il y a ba province to sali lango ata ba kokoma 26 mais to pesa bango pouvoir na misolo mais pour la élection locale décentralisation wana to chango na 2021 yango wana nde to senga Tatoni Bilo Botondi merci ndeko Pati Katanga merci ndeko Steve Kivuata merci bino balandi ya émission bosolo pe bosembo bosaki ebele soki toko lobela likambo matali découpage ya mboka na biso Congo bandeko soki boko tala biso aux en Afrique du Sud aux en Kenya aux en Cameroun aux en Londres aux en France aux en Belgique aux en États-Unis ou bien na Canada na Congo loi oye mobeko ko senga découpage et salema ndeko Kabila ndeko président de la République ici atinda que loi wana ba ekota en exécution. Donc si quand on a 11 provinces on comme en a 26 mais quand on se dit bande ko ba koloba ke kolongwa ko kata mboka de 11 provinces à 26 provinces ils ont ma BTA pe du soumuté mais quand c'est que ça na lombango pour ba moyen ils adité yango monito ko débattre to ko bukato yeba et ko ça malolengi kane ade to na suki émission pourquoi lelo kolanda masolo bolinga mingi ba takaba mama mbote botendi ebele liboso ebitando bike awa bondimi to kota na tina komanya no intellectualité politique ekolo Congo démocratique pamba te singeli to solula bayimbo kaboko landa association le Congo d'abord yangola ba kolanda et singeli to sono intellectualité politique ekolo Congo démocratique état sans province étant sans budget nouvelle province et les aussi Afrique du Sud Elia kikwiti alingini ni mwamboka Adolphe Muzitu soki singeli bate ba yimba bayeba atako ko sala ba réflexion républicaine batu bako sola batu bako manyola ce qui ko sala ndeni pamba te ba yi politique école Congo démocratique balobi était horizon 2030 Congo pays émergent fort et prospère est-ce que toko kendango na makanisi to toko kendango na benjir na bensi to to komona ebitando bike pamba te balobi mission ya télévision zali informer former éduquer bino pe bayi politique boko na ba émission bayi mboka tingi to manyola rapport intérêt ya Congo na plateau lelo na yambi nani na yambi mona mboka Steve Kivuata cadre ya Palu na epe to komanyola intellectualité politique école Congo démocratique pour singeli to solula bayi mboka boko na biso mokili mobimba ba tribune misatu ya mboka Adolphe et que la classe politique école Congo démocratique to suka ki wana te sengela ki to pusana koluka yoko la société civile école Congo démocratique pe to zuye yaza na plateau na biso ba imboka ezali bongo mona mboka Blanchard Mongomba yoko ba cadre la société civile na NDP to komanyolo intellectualité politique école Congo démocratique ya ko pesa makanisi lolenge nini société civile a ko kanisa pour l'horizon 2030 pays émergent fort et prospère kasi mokonzi ya bilenge pe apalu ya bi ngape sengeli na ya na pesa makanisi lolenge nini bilenge apalu bako kanisa na ba tribune au moins mboka Adolphe Muzitu misa de GC ebini ako kanisa ezali bongo mona mboka Celestin Ngumba Machichi na bango nde to kabla no etali actualité politique école Congo démocratique bana mboka mbote boye malona okutani ya poko alelo ya masolo pamba te ba imboka batondi ebele bako sela biso mbote ndeko mbote Steve Kivuata nouvelle province et élection locale égale faillite de l'État. Pour mboka Adolphe Muzitu akoluka nini esengeli ya sembola makanisi na ye atako yoko pesa makanisi mo za makanisi mo républicaine mais esengeli ya sembola po bayimboka bayeba soki aza candidat président de la République si aloba te to yebate oko banzani non mais batu fo bayeba que moto pona comme candidat président de la République faut ane na makanisité tozana wana te est-ce que koza candidat président ka kozala ngo wana eza makambo ya 2016 to kotala ngo peza parti politique na ye nde moto ko chaye comme candidat président mais siko nde makanisio azopesa eza pona e orienter bisot totala soki toko évoluer toko évoluer te na nouvelle élection la nouvelle province et élection locale égale faillite de l'État ala nde ko lamusa peuple
azola musa ba dirigeant ya ba peuple yango oyo baza ba représentant na ye azola ki sabango ete nouvelle province na élection locale misolo oyo kosenga na 2015 budget na biso e prévoyaki yango te pe ko compenser yango te pe na 2016 atako budget na biso ekokoma na 6 milliards 500 000 dollars tokokoka kaka ko résoudre problème wana te ya lolenge ni mwana mboka babi tokokenda malamu te yango eza processus tant gouvernement ya Augustin Matata Mponyo bakoloba ba maîtriser cadre macroéconomique bakobunda pona kobongola social échanger pour le peuple congolais se retrouver bino boko yana ba tribune na bino boko mona te que non boko bakisa actualité to boko bakisa pétrole ko la moto mais oui mais ko stabiliser cadre macroéconomique yango la kisinini ezane ekolongola fièvre na nzoto ya moto soki azobela moya sa mosala ekozala te yango ko stabiliser cadre macroéconomique wana banda tango ya honorable Adolphe Muzito yende muta silisa maladi na nzoto ya Congo maladi yango ezalaka nini ezalaka ba taux d'inflation ezalaka ba instabilité à taux de change yango wana nde maladi ko stabiliser cadre macroéconomique il fallait ko résoudre nde ba taux de change wana makambo ya monnaie ndenge bandaka koza na tongo toza na 920 francs pour $1 après comme 1000 francs pour il y a $1 nyoso wana nde ya stabiliser yango honorable Adolphe Muzito nde permettre biso to annuler dette mais tango to silisa ki annulation à dette wana to kaka ko lobela sous stabilité macroéconomique wana te sengela ebolobela nini mwa mboka sengela ki siko ke to ça moi partenariat na ba o ba bengi FMI et Banque mondiale pe na ba partenaire misusu ya mikili ya poto pona ba pesa biso misolo to tonga banzela tango to tonga banzela wana nde ko sala ken kita ekolo ekomata économie ya mboka ekomata moi masango esala makana mboka wana ekobanda ko ya place o ba consommer kango pe to komona ke to za na croissance économique moko ya malamu yango nde ezalaka makanisi na ye tokoki ko travailler sans FMI parce que FMI nde mutu ezalaka ndeti na lopoto babenga yango gage garantie ya ba partenaires internationaux soki bayeba tie mwa misolo na bango na Congo faut FMI ezala etala est-ce que bato yango bazokamba malamu baza na bonne gouvernance oyo kosala ke bango bakoka korembourse biso mosala ya FMI yango wana donc stabilité macroéconomique ndenge na yebisi bino ezalaki ndeti fièvre donc mutu soki aza na fièvre aza na maladie moya kende osala mosala eza te mais ntango fièvre esili tokobanda esu te o médecin kanga ete koke osala mosala te parce que oza na fièvre eza na sens te donc stabilité macroéconomique ezalaki tosisi fièvre sikoyo to permettre mutu abima ake kosala mosala nde yango wana nde tosenga donc tino lelo mwa stabilité macroéconomique wana tosepelaka ndenge baza ko maintenir yango mais tosepela makasi te parce que tozosukaka wana or tozotonga banzela te tozosala penda misalo te ya bilanga kwa ba paysan na biso bakoka koteka mwa kokoso yango mwa mboka Steve Kivota yambo ete tozomona mboka Blanchard Mongomba yoko société civile école Congo démocratique mutune ezali boye bayimboka bakolanda Steve Kivota Adolphe Muzito ministre du budget Adolphe Muzito premier ministre plus de 3 ans na ndambo est-ce que ngonga ngonde yango esengelaki ya pesa ba tribune ou bien tant que na pouvoir esengeli na ya pesa ba tribune na tata mokonzi ekolo Congo démocratique te po kaka na intérêt ya Congo ya zelaki nini na 2010 déjà tolobelaka ngote tolobelaka ouvrage à salaka na ba installation ba nouvelle province pendant na ebisi bino makanisi na déjà na tango wana parce que bato fo ba eba ya za contre lokobo ko benga découpage te aza contre yangote to soka exemple ya Katanga soki toke na Katanga bakokabulango na ba eteni minei toza na Olomami toza na Okatanga toza na Lualaba toza na Tanganyika na ba 4 districts wana o ezokoma ba province ezaka na mibale mutu eza na niveau moko ya richesse eza Okatanga na Lualaba mais Tanganyika na Olomami eza ba province ba district moko ezalaka déjà pauvre pourtant loko ezalaka ba district biso toyebika ke Katanga nde eza riche te donc ba district wana ebatami na kati ya Katanga province riche donc moyen pouvoir central ayeba te ke tozana ba district na kati ya Katango eza pauvre parce que yazomona au ben contenant mais ce qui lelo to sali 26 provinces et que permettre à ce que pouvoir central oyo ba pesa caisse nationale de péréquation amona ke na kati ya Katanga 2 districts wana komi ba province ezali na déséquilibré sur le plan économique yango nde ko permettre à résoudre problème wana donc yaza pour découpage wana mais sauf que alingi découpage wana salama to respecter loko ba bengi ba préalable
toyebisi nalakisaki yo ke abundi mpo na stabilité macroéconomique olakisi nga tolakisi bayimboka bakolanda tolakisi mpe bayimboka te yo nde na baacteur politique oyo bakolanda biso na etando ike yo nde ozorepresente bayimboka donc abundaki 59 millions de dollars par mois abandaka kofuta mpo na niongo donc plus ou moins 600 millions, plus de 600 millions de dollars par an. Donc, tant que vous avez un budget de 2 milliards, vous avez 600 millions. Tant que vous avez 3 milliards, vous avez 600 millions. Donc, abandaka ko bunda yango pona soki to 6 nyongo, siko moi misolo e ko banda ko tikala o to bandaka ko futa ya nyongo, to tsango na banzela. Tango to ko tongaka banzela entre ba province et ko sa ke ba province na ko zo moins valeur, moi banzeto ezaka na Équateur e ko yaka mbala moko ko teka ma place ba toazo lukango. Moi masango basaka na bandundu moi ba manioko basala kape ko banda ko yana Kinshasa bato bazo consommer eloko nde ngai matise économie yango wana et depuis 2010 abandaka ko senga yango que basala yango lokwa plus ou moins bato basaka nde tike bazaka distrait ya tout onda obiki ya ko solande na peuple hein to ko ko suka mboka nde za ya peuple te biso na palu to ba pouvoir au peuple. Merci beaucoup Mboka Blanchard Mongomba. Tokuma naona masolo ya poko lelo bayimboka bakubenga bakotinda ba SMS mwana mboka nouvelle province et élection locale égale fight de l'état société civile yekolo Congo démocratique tokumona neti boza kotala kama makambo kotala makasi leo pe opesi biso ngonga to sola nayo Adolphe Muzuto arabiza faillite à l'état alinga loba nini yoza mandaté na peuple ekolo Congo démocratique etindi wa po yo manyola na etali ba tribune ya bimisi ya misa tout mboka. Merci beaucoup mon mboka na sepeli mingi na invitation na yo lisusu na poko ya lelo pona to solo la elongo na bana mboka kasi ndenge to lobaka tango nyonso biso tozali société civile tozali ko représenter peuple congolais awa. Alors tango toyaka tango nyonso ko répondre na invitation na yo pona ko maniola elongo na ba tribune ya honorable Muzitu ezalaka pambate parce que tango nyonso na zongela ka koloba que makanisi ya malamu bisika ezalaka biso société civile toyaka pona ko tia o ezali pe makanisi na biso to sepeli lelo honorable Muzitu azali député ndenge toza koloba mais tant to moni abimisi débat elongo na kati ya ndaku na bango o to bengi ya parlement wana biso to sepeli parce que hermo na kati ya ndaku na bango wana makambo mususu esalamaka entre bango ba politique biso tokoka kota te mais lelo ntango ezali liboso ya biso peuple yango moni lelo toye toza koloba toza kopesa apport na biso soki alobi makambo ya nouvelle province na baélection ezali kokoso il faut ko maniola mpe kopesa ye raison ndeko tolobaki tozalaki liboso na 11 provinces mais lelo toza kolongo na 11 tokokende na 26 provinces. Et il faut voir que dans les 26 provinces, on a une entité territoriale décentralisée. Et l'entité territoriale décentralisée, il faut voir que on a plus ou moins 1433 entités territoriales décentralisées. Donc, il y a villes, et on a environ 99 villes, on a environ 500 et quelques mille communes rurales urbaines, on a plus ou moins 400 secteurs, et puis on a environ 240 et quelques chefferies. Ce qui est 1433 autour de la ville, commune, secteur, chefferie. Aujourd'hui, c'est quoi personnel au travail. Aujourd'hui, personnel, il y a la province, le ministre, le député. Au moment que il y a une enveloppe sur l'État. Mais déjà, il faut voir que dans 11 provinces, tous les agents à l'État, dans la province, bazana ba grade ndenge tolobaka bazana ba grade mais musala comme tel basala ka yangote mais l'état azaka obligé ya ko prévoir toujours ba salaire na bango soki ataku tout soki salaire yango pe bazwaka te mais tikala toujours nyongo parce que nyongo etikala kaka mbongo mutu ato futi lelo te lobi ko futa donc nyoso to wana charge na mutu ya l'état alors tant honorable mutu to azakoloba eloko wana il faut komaniola na ye et puis komaniola kokota penza na bozindo pona kotala boni to kokoma na charge boni l'état na biso akoma asphyxier ndenge balobaka na lopoto pona kozwa ba responsabilité nyonso to wana kofuta ba salaire ya bato wana nyonso to donc biso na niveau ya société civile tozali ko appuyer makanisi o pe toza kosuka wana te tolingi to sosola biso tout ensemble pona to proposer ba solution. Parce que mutu moko ndenge ndeko ya palu alobaki awa mutu akoki kozala contre décentralisation découpage wana azali te parce que ezali technique oyo tosi toponi yango na constitution ya biso ya 18 février mais esengeli to maniola totala ba préalable nini esengeli to tia liboso mpona to trouver solution lobi ekomela biso mutu pasi te
Donc voilà un peu contribution na biso par moi mboka Blanchard Mongomba tozaka na yo ba imboka ba kolanda mais tant moi mboka Adolphe Muzito akoloba na ba tribune ya suka to bimisa plus ou moins 2500 enseignants ba futamité na tribune auto bimisa mais ekosuka boni tant au découpage territorial et salami et sengeli ba requêter bateau ba ko sala na ba nouvelle province wana. Est-ce que budget le Congo démocratique exercice 2016 yango ko permettre batwana bafuta ndeko omoni touti ko pesa yona nous démarche ya ko lakisa ke tokozala na environ 1433 entités territoriales décentralisées on a pona ko pesa batu sans monter kasi pona ko lakisa batu charge ou bien pona ko lakisa batu babenga rangonini donc kilo charge o eza ko zela biso lobby. Dans l'État, nabiso lelo faut yeba que ba élection ezali kokota na compétence ya pouvoir central il faut adbimisa bon on peut organiser ba élection mais ba personnel o ba koya ko bakisama nanzela ba élection en attendant élection ko salama ba enseignant wana o ba ko bakisama parce que ninge to lo bakata on nyonso secteur o etali makambu ya enseignement agriculture ba makambu ya coutume nous surtout na santé et ça kozonga na ba province wana et chaque province a obligé ya ko prendre en charge ba personnel na o baza ko dépendre na ba secteur wana donc déjà les logiques de lobby 250 000 nengo lobby enseignant bazo ko ka ko futa mate et boni tant to ya ba kisa ba entité wana nyo surtout nengo na lobaki ya 1433 wana au monde ke ozala pasi mingi yango il faut raisonner bisonnion surtout ba politique société civile pour na total mécanisme ni to ko tia en place. Et là, on est en train de que la solution est de liboso qui est comme na ba élection parce que ça nous tarte ngonga yango yo débat et pesami na niveau ya et longo kaka na parlement et na balabala penza pona ko solo la bisonio surtout mutu na mutu apesa mo makanisi ya malamu we ko kiko sunga l'état na biso akende liboso. Tout le monde a raté tant que nous avons fait tout le monde a molimo te à finga topé à diminuer bateau parce que constater et ça li contribution et ça li apport au monde mboka honorable Muzito a pesi et biso la société civile to embrasser yango to yambi yango maboko pour les potos sur la to maniola elongo pour être solution et solo ezwama. Donc voilà un peu et l'autre qui koloba jusque là moi mboka Célestin Ngoma to komina omba liboso to zona plateau ya poko alelo na tina komanya ya tali actualité politique et Congo démocratique ba tribune misa to moi mboka Adolphe Muzito état sans province état sans budget faillite de l'état moi mboka okomanya lolenge ni bino bilenge ya palu boyambi ngondeni na niveau na bino. Merci mwana mboka, merci pour na motuna, merci pour na attention to intérêt oyo za ko accorder na ba jeune ya palu to benga ka jeunesse nationaliste parce que ye aza préoccupé na makambo nyonso eza koleka na mboka. Likambo eza koleka na mboka ezali likambo ya munene ndenge bandeko bauti kolobela yango na mulaya wa likambo ya décentralisation likambo ya découpage to kokota yango ndenge nini. Na biso ba jeune ya palu to yebi que question wana ezali question il y a d'un très grand intérêt nango eza public eza intérêt ya batu nyonso biso nde ba jeune batu oyo tozala ki lobi na province moko songolo tokokoma na province mususu biso bato tokabola ki misolo ya province moko tokomona siko misolo wana il faut ekabwa siko na ba province ebele na cadre ya découpage na décentralisation ko salema. Question ya camarade Adolphe Muzito ezali question oyo eza kobenga ba congolais nyonso toute tendance confondue nde toloba yango na français tokoka ko réfléchir sur question wana parce que ezali question ya fond tokokota décentralisation yango ndenge nini est-ce que c'est normal que tokoka kokota yango est-ce que na situation actuelle tozali na yango na budget tozali na yango na esengelaki ezala nini investissement. La situation avait déjà été stabilisée. Macroéconomie est déjà stabilisée. Banda, 2008, ti même et banda kizenga, Muzito, ti lelo. Que lelo situation est kozala auto stabilisée, toza kosale la yango nini. Pote likambwana ekope ça peut ba congolais kanda. Bana ebele ba yebisa kanga na kati. Ba mettre mais yo stabilité macroéconomie yango mais biso tozoliate. Oui. C'est parce que tozo le belango, toko le belango sous-souté, tokendende, totanga nombre de provinces na biso tozanango, actuellement 11 provinces wana, to sali nini, to investir nini, stabilité na biso et pesi biso nini, et koko za la théorique te, pote mutu oyo azali na kipola, oyo azali na bamboka na kikwit, oyo azali na kabemba, ayebi yango te. Merci beaucoup Mwamboka, Steve Kivota. Tant Mwamboka Adolphe Muzito a kolobete, découpage territorial et impasse budgétaire.
na ba nouvelle province pour l'exercice 2015 alinga sosolisa bayimboka nini na bozongi ya lisusu na répéter les bino que aza contre loko bobengaka découpage te soki nazobe loko bobengaka eza parce que biso bajuriste toyebi que découpage eza kokata te donc eza kaka bazwi badistrict aka bacommission ngo baprovince mais ye aza mpona découpage oyo bozobenga découpage po anini nalakisi bino déjà ndakisa badistrict oyo ya kala oyo ezalaka pauvre mais na kati ya baprovince riche parfois pouvoir central azalaka mwa kikiba mais lelo ntango ekokoma wa province pouvoir central akobanda kotala modo 1 et de 2 ndenge olobaki ndeko eza constitution moto elobaka mais ye azoloba tout simplement que découpage lelo mpona tosalela yango il faut bapréalable pourquoi alobi yango kaka lelo alobi yango na kati ya mpt parce que document oyo asalaka na 2010 wana akaboya nde mingimingi mpa badirigant mingimingi mpa baparlementaire asengaka loi sur la caisse nationale ya péréquation tino lelo loi wana eza voté te asengaka loi na caisse nationale de péréquation nde ndenge esalaka keke pouvoir central azwaka 10% ya budget mpona à résoudre un problème en déséquilibre entre provinces. Lelo, Bandundu, pour rattraper la situation à Katanga, il faut 50 ans. Et chacun des deux cas, ça, il faut rattraper la situation à Bandundu, il faut 50 ans. Sikoyo, loi sur la fonction publique provinciale, à Senga Ango depuis 2010. Si Lelo, Batouana Soyi Bayo Kaka, Baniki va voter en gros. Mais il y a premier ministre, tant qu'on s'en est non, mais tant qu'on a évité ceux qui, pas journalistes, il faut Premier ministre voter. Non, il faut qu'il y ait l'Assemblée nationale. Il y a la majorité. Mais si il y a un intérêt à la population congolaise, il faut qu'il y ait donc, loi sur la fonction publique, ils ont voté sur la fonction publique provinciale. Et là, c'est que Tino Lelo, enseignant. Bato à EPSP, bato à santé, bazaka nommé par pouvoir central, ba chef coutumier, ba route à dessert agricole. Yango lelo siko yazo la kisanini. À l'obina ba province, il fallait bénéficier de ba compétences et na pouvoir central. Pouvoir central atindi pouvoir pas ba province, atindi li bango pe misolo. Na émission to salaka état sans province, to la kisaka bino que ba province ezoaka ni pouvoir ya pouvoir central ni misolo. Et là kwa liboso yango wana. Ndeto lobaka ah boza na 11 déjà bazo pouvoir te bon temps ba comme à 26 bazo pouvoir te faut koyeba ke bazo pe pouvoir te pe décentralisation na niveau ba ETD on va bien décentralisation administrative et akande pouvoir ozo utasko na ba province donc pouvoir central il y a sali décentralisation politique pas ba province et ba province c'est sali décentralisation administrative pas ba ETD donc c'est ba province déjà bazo pe pouvoir te bazo misoloté et ngio la que na ETD bakozape misoloté bakozape pouvoir té c'est quoi le konini ko salema ele ko salema été na ba province ya sika bazocha bato bakozala na bakosala mosala té plus ou moins eloko bengi impasse budgétaire ils a 85 milliards de dollars plus ou moins ils a 70 millions mais tobi ah le quoi déjà tozo comme pene ya moitié année donc tozu katika c'est ça 85 milliards donc ya mbongo l'état a prévoir quitter na 2015 pour na kofuta. Et so ito million on a 2016 akoko kapé ko futa té. Donc bato ba ko sala ba mo sala té, mais l'état ba ko akozwa misolo yo ya ko futa bango té. Donc mi créer nyongo ya tina té. To keli su na ba ETD. Bato wana otobi province a ko pesa bango pe pouvoir té. Donc ba ko sala mo sala té. Mais l'état ko senga futa bango. Mais nzoka ne to ebisi bino to za na côté musu l'état za de na ba nyongo ya SNEL. Akoka ne o futa té. Depuis 4 afuta ne ba nyongo wana té. Na régie des eaux, pendenge moko, na ba enseignants moko tangi 250 000 enseignants. Et toké na fonction publique tozo mona ba mpaka, ba sa ka su mosala te, mais ba ko ka retraité bango te, pona ni misolo ezate. Mais ngai ko za non mona mboka misolo yali tongo ko ba misolo ezate ngana ko banga et puis na ko kamwa misolo yali. To ko mona tango nyoso René wa Troika mona mboko Augustin Matata, ba excédé ko salama. Yango sengeleke kende malembe. Non, tu encourageras parfois le Premier ministre Nabiso Matata Pogno à matisi quand même budget à l'État, le lot commune à 6 milliards. Les performances, même si moi, tant que tu as un chiffre, tu as 41 milliards de dollars. Ce qui est à 20% à pression fiscale.
fait au comme à 8 milliards de dollars mais tino les lots à 6 milliards moi la moka matata pour nous abundi quand même mingi même si Togosengaye akenda quand même dans moi parlement parce que fois ça la nouvelle déclaration à politique générale oyebi tango ba investissaka premier ministre Nabiso a sengara que a yebisaka ba parlementaire que dans 5 ans on mobiliser 48 milliards mais tino les lots mon index que a mobiliser moitié en principe fois on a parlement a ça bango que na kokoka ko mobiliser 48 milliards pesant makamusu na ko ça été à ça la programme asika parce que par la même occasion faut y aussi que bah pesa que on dirait programme asika à concertation nationale donc non soana toujours la musabe va parlementaire même naie faut vraiment tout ça à moi débat mon à quatre parlement oh hier a même la déclaration politique générale asika parce que 48 milliards ils ont mobilisé donc wana ils ont l'eau comme soit mais premier ministre ça quand même au salaire mais faut les cas devant va parlementaire mais tolnika autour qui ça que ba priorité à côté mususu peuple azo c'est la sociale peuple azo abosa te basa ele ba politicien sika oh ba koyaka ka bazu moi ba mituka ya sika mais peuple est social ango ezo yate net ilelo bozo mona que 40% yo honorable Muzito bandaka okopesa tango azalaka premier ministre 40% de budget pour na ba salaire le loto kitana 30%. Donc enseignant 250 000 bazo ça il a déjà l'état bazo c'est là-bas foot à bango mais biso tozo linga to ça ba chômeur politique mususu o to kobanda ko foot mbongo pendant que ba kobanda ko ça bango musala. Merci beaucoup Steve Kivotama Mboka Blanchard Mongomba oza yo kwa société civile au Congo démocratique population ya Kolanda esengeta ko manyolo ko pesa makanisi moko ya malamu pour intérêt na bango kaka na tribune moi Mboka Adolphe Muzito alobi ete élection locale déficit ya makasi pour la mise en place il y a un organe délibérant exécutif ici dans l'élection locale. Si quoi tu kemba pour ani na 26 provinces pour Mboka ndeko mutuna na yo nga na zongisa liyo yango yo zali mopanzi sango yo komema mutuna na yo epai ya bato oyo baza kokamba biso lelo bayandola na mutuna wana parce que biso tozali population tozali mpe komituna soki tomikotisi na masolo oyo na réflexion oyo ya honorable Muzitu ezali mpo ete biso toza komituna mutuna na bandaki na yo na mutuna na yo ya liboso ya kolakisa boni misala ekobakisama lisusu ebele ntango tokota na baélection oyo tobandi nango na baprovince toke nango na baentité territoriale décentralisée wana toke na baentité déconcentrée donc misala il faut ebakisama parce que constitution mutu elobi yango wana lokola basengi toke nango il faut batosa yango ebakisama mais tokomona ke bango bato oyo bazali kokamba biso lelo bazala na problème peut-être bakanisaki nanu liboso te bakendeki na basengaki tokende mbangu na baprovince ya sika me bakanisaki nanu na esika wana te alors biso lelo tosepeli ndenge moko ya bacongolais oyo tolobi honorable Muzitu aye na débat oyo mpo tomaniola tolobi ntango ya kosala malamu mpo na kosala malamu ebonaka ntango te kosala malamu soki bofandi bokutani moninga bibisi makanisi ya malamu il faut kotelema koloba mais makanisi oyo moninga alobi oyo ezali quand même na ntina na yango tososola tomaniola mpo tozwa solution et puis il faut oyeba lisusu par la même occasion na profite mpona kolobaki biso société civile toza na esengo mingi na débat oyo ndenge ebimi lelo na polele parce que na niveau ya parlement il faut koyeba mpe yango que badébat bamotion ou baproposition baprojet mosusu eyaka wana ekokaka koleka te mais lelo oyo soki ekomi epai na biso population il faut tosepela parce que mutu nyonso to afani na ndako azokomprendre lelo boni décentralisation boni baélection na badécoupage wana ekoki komemela biso lisusu pasi parce que il faut koyeba lisusu ete tina ya décentralisation ezalaka nde komema nkita na kati ya ekolo tina ya décentralisation ezali kopesa bacompétence na baentité oyo to décentralisé to baentité régionalisé wana kopesa bango compétence kasi il faut pesa bango mpe misolo est ce que bamoyen ezali eto esengeli kene malembe ti ngonga ekokoka mpona tosala masolo wana na biso ya palu alobaki awa que parmi bapréalable honorable Muzitu na baréflexion na ye azalaki kosenga caisse ya péréquation ezala prévu barespecte yango et en plus de ça bakisaki kaka caisse te alobaki fonds national ya péréquation wana ezala parce que tokoki kotia lelo caisse ya péréquation mais soki mbongo eza na kati te ekozala coquille vide mais ntango alobi que il faut totia fonds ya péréquation wana ezala mpo renforcer baprovince wana mais déjà na kati ya budget na biso toza na makoki te to prévoir pe caisse wana te ata pe soki to prévoir ki yango lelo na lo wana mais mbongo ezali te tokende ndenge nini donc
bakondi bato oyo baza kokamba biso tokanisi ete ezali likambo ya soni te mpe ezali likambo ya koboma mutu te mpo mibeko biso nde bato tosalaka yango bajuriste oyo baza kolanda biso baconstitutionnaliste bayebi ete mibeko esalamaka nde na bato mpona kokamba bato kasi soki mibeko wana tomoni mwa kokoso eza na kati mwa kaka moko ezali boye ezopermettre totambola te tokozonga biso moko lisusu na nsima mpona kotala mécanisme nini tokoki kotia en place mpona kodeverrouiller mwa eloko eza kobloke biso wana tokosepela te lelo biso oyo tokende na baélection mpe tokende na décentralisation tosangisa yango nyonso to esika moko mpe lobilobi ekrele biso lisusu bamindondo mankani bapasi ebele en tout cas esika wana tokosenga mwamboka Celestin Ngoma ndako mwa neti koyoka bayi bino bayi palu ekotalisa ete neti décentralisation to découpage territorial yango ekei mbangu pamba te kaka na tribune mwamboka Adolphe Muzuto abi démocratie locale eza tendance moko augmenter train de vie ya bayi mboka ekolo Congo démocratique esengelaki to bavanda basolola toyeba ndenge nini lolenge esengeli tosala masolo mpo Congo alobi ezala Congo émergent fort et prospère mpo kobanza nini mais ndeko Adolphe façon alobeleli likambo yango na batribune na ye nyonso oyo ebandeli ti suka heureusement même yo ndeko journaliste oza kopose naza sûr que ozomona na eloko moko eza ya kocontredire wana te ke oza na ye d'accord na likambo wana nyonso tu donc likambo oyo elobami na kati ya tribune awa ya ndeko Adolphe Muzuto ezali likambo eza kolakisa badanger oyo tokoevite tokokokende na ndenge ya lombango te po te yango ezali mboka ezali likambo te ke tosala ebeba po toya kobongisa te tokende mbala moko tokoma yango malamu tolakisi ndenge ifalaki mboka a partir oyo baloi ya programmation ezalaki ya finance ezalaki ke babidje na biso banda 2012 ti 2015 ebanda ko prévoir muke koma tokoinstalle baprovince ya sika ba infrastructure ya ba nouvelle province wana nyonso tu ya ba ETD nyonso wana nyonso tu il fallait que to banda yango banda 2012 ti lelo esalemaki te mboka ezalaki plus na volonté ya gouvernement non mais tozali pe na problème ebele toki na guerre na est esengeli tosilisa mona mboka esengeli te tokende na lombango oui ndeko toagisaka toujours na budget ya mboka toagisaka de façon empirique te tozalaka toujours na budget na biso na mboka tokoko ya biloko moko ekokomela biso mbangu mais tokoko kende ko justifier biloko mususu te que tant que prévoir yango te pendant 3 ans pendant 4 ans que na moment oyo tokoka ko s'en sortir na yango donc guerre oui tondimi yango ezali pasi mboka na biso eza ko jerame banda gizenga ti lelo kaka ndengwa na ba problème asikeza ko bota mingi mais likambo oyo ya décentralisation lokola ezali constitutionnel il fallait qu'il to prévoir si likambo ya conseil banini ba rétrocession et ça limite na ba pouvoir oyo biso to pesi province te parce que to pime la province pouvoir na ye oyo ezali na compétence exclusive ya ye moko oyo ezali agriculture ezali éducation oyo ezali ya santé oyo ezali ya makambo ya ba chef coutumier ti lelo to pime lié toza kozwa ba initiative na niveau ya likolo province toza kotika yango l'état to risque tozonga na tango ya Mobutu oyo l'état zalaki plus na capital botango ya Mobutu zaki mabe mo mboka oui mais ngai mutu oyo na botama par exemple na mboka na ngonga moko soki na kanisi be na za kanisa l'état zalaka te l'état zalaka te donc même mutu azaki na Kinshasa azaki komona présence à l'état même soki azaki komona ngo na bateni bakangaye na ba garde civile bakangaye partout basala nini mais biso même ba enseignant nanga ya Kinshasa bako kufutama mais oyo ya biso na Kasai na Bandundu wapi bafutami te donc likambo yango toza kolobela ezali yango wana likambo ya investissement na niveau ba province likambo que bakoka toujours politique moko ezala malamu même avant même sans que s'il y a péréquation wana mais quand même sans ya justice ezale pa na biso tokoka ko investir bien na ba province nyonso pote nazolanda bandeko ba journaliste bazolo bango mingi merci beaucoup oyo tongaki Katanga et utaki na Maindombe donc oyo biloko na biso nyonso tout ezalaka ensemble toza plus na bondeko esangisi biso ke na séparation tomuna soko masola poko lelo mboka Steve Kivota l'état congolais en faillite non déclaré. Or, comme Adolphe Muzuto, ministre à budget, premier ministre, pour un état bondagi a changé ma solo. C'est facilité. Même Yemoko a reconnu ça que Banyongo Mususu, même Yepatika, net ou enseignant. Mais, et là, quand on a Ezanini, Toye Babanyongo Wana, Toba Kisa Banyongo Asikate,
État nouvelle province élection locale la faillite de l'état ndengi koloba bongo lokwa déjà toza banyongo akala soki tozwi misolo asika tofuta nde banyongo ana kala to bakisa mususu te surtout banyongo ya mabe c'est-à-dire banyongo bato moko boye bocheka wana bazwa na bango misolo me basala ka mosala te yango wana nde bato bakozana ba nouvelle province yango nde bato wana nde bakobima na ba élection locale donc ekozaka bato moko bazolia misolo à l'état pendant que 250 000 enseignants bango bazozela bafuta bango enseignants wana baza bato te balingi nde bakotisa barekite te eza bato déjà basalaka mosala me bafutaka te. Donc, biso tokanisi ete lokola déjà mwana mboka Adolphe Muzito tango azalaka premier ministre na même na patriarche Antoine Gizenga bango nde bandaka kokipe social 40% ya budget ezalaka consacré na social 40% ya budget nde esalaka ke to recruter ba magistrat esika to futaka bango tozo ba enseignant to matisa mwa salaire na bango ba professeur à l'université bakoma na $1000 à salaire. Tolingi ne politique wana ezala appliqué ya kota mingi social parce que plus population kozala na mbongo plus mbongo wana ekobanda kotourner na économie nde tokosala croissance économique à solo pe tosengi so na l'état misolo to mobiliser ba misolo extérieur to sala nde banzela tango banzela wana ekosalema mboka na biso na 26 provinces ekokoma lokwa union européenne tango bakotonga banzela wana tokokoma na croissance économique à solo eloko nde mwana mboka Blanchard mongomba tosuka masolo poko alelo dans 30 secondes okomanyela lolenge nini na batribunaux ya suko mwana mboka Adolphe Muzito abimisi ozali yoko ya société civile ekolo Congo démocratique te mpona korépondre na motuna na yo soki naza komanyola ndenge nini nakoki koprofite mpona kopesa kaka mwa conseil na bayi politique ya mboka omoni mboka etambolaka nde na makanisi ndenge tozali koloba toye kosola awa ndeko journaliste toye kosola autour ya batribune ndenge olobi ezali makanisi oyo mwana mboka moko azali congolais abimisi mpe tomoni ke ezali na apport mwa eloko ya kobakisa na mboka ya biso yango moni biso tofandi lelo toye komaniola tolingi sikoyo chaque parti politique ayaka na makanisi chaque acteur politique ayaka na makanisi to biso na société civile toza na esengo mingi ya kofanda lelo pembeni ya bayi politique po tosolola na bango parce que tomoni eza baide eza makanisi mais soki baparti politique mosusu to mpe baacteur politique mosusu bakanisi ete politique ezali nde koya kofanda mpona kobunda na makofi bitumba wana biso tokokota te biso société civile tolingaka place intérêt ya peuple congolais ezali elelo oyo makambo ya baimpasse toza kolobela awa problème ya élection, problème ya décentralisation, nyonso tu wana tomoni ke ezali problème oyo eza kosenga bankita ebakisama na mboka. Kasi soko taliti lelo tozali na nkita oyo ezali muke pe tozande na nyongo ebele. Bandeko tolobi awa ete toza déjà na ba 250 000 enseignants au bafuta marate. Mais totangi kaka bango ezali chiffre ya munene. Ba médecin ba to ebele bisusu pe ezali deya banyongo. Kasi soki lelo toye kobakisa lisusu bato mususu omoni ke ekomi lisusu charge munene conseil mpona kosukisa ezali ke bandeko ya politique bakota na masolo oyo to réfléchir to débattre ensemble mpona kotrouver solution par rapport ya proposition to mpe recommandation oyo mwana mboka honorable Muzito asali mpo emema biso na kokende liboso na ekolo na biso. Merci beaucoup bana mboka ndo perception libaku ya kutana bino poko lelo na tina komanja na yo etali actualité politique ekolo Congo démocratique. Steve Kivota, merci. Moi, Mboka Blanchard, Mongomba, merci. Moi, Mboka Célestin Ngoma, merci. Ça, yo mité mandenge botondi et belé libuso habitando biké pour na komanyona na etali actualité politique et Congo démocratique. To beta qui c'était na etali état sans province, état sans budget. Nouvelle province et élection locale égale faillite de l'état. Voilà ba tribune moi Mboka Adolphe Muzito.